O kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali yenga. Le 24 janvier l'an 2021. Awa nankamba toyebite na ngonga oyo esengeli naza nakata nda kwa Nzambe. Me mwa kokoso muke oyo ezali ete musala. Atu bakotuna ndenge nini papa Mbenza akutinda kwa Nzambe te. Oyo etali musala ndenge toyebelaki depuis le 12 janvier l'an 2021 pardon. Ndenge mokonzi ya mboka andimaki ko patrone événement oyo le 6 avril. Alors ba accord ezali entre Lingomba na l'État. Esengeli to pesa ba donné oyo solo oyo l'État azali kosenga na entreprise oyo bandimi kosala dans un premier temps aéroport babongisango pe nzela ya kouta aéroport ti aona kati na Nkamba 8 ans etikali na biso kaka 2 mois bango bazwaki ba donné na bango popamba te papa mokonzi abule atindaki bango pai na ngai na yambaki bango na pesi pe ba technicien na biso basali musala na bango. Mais est-il que makambo mususu basengi biso faut préparer yango parce que ba données techniques wana il faut bazwango lobby lundi. Par exemple nzela kosala banda aéroport ti aona Nkamba ekosenga ba mwelo ebele ba mwelo na biso oya mai ya kumba eleki muke par rapport ya musala oyo kosalama pe sable ba ko utiliser te sable na biso oyo ya pembe ba ko utiliser sable oyo ebimaka na mai ndakisa o bazo salela ba brique na premier poste nyonso wana ba données techniques na ba technicien na biso esengeli ke to sala na bango ensemble pour être ba données techniques nyonso na ekota po soki ke ba mardi wana ekomi na retard nyonso wana lokola papa mokonzi abula azali te tango ya azalaka na kendeke na bisika nyonso wana avant to pesa ba données réelles et pas ya batu wana. Mais lokola papa mokonzi abula azate yango nde toza kosala sikoyo na kota ndako ya Nzambe na assiste kuna na zonga pour na continuer na musala wana ezali perturbation na ba programme yango na pesi autorisation na papa inspecteur ya ville pour te basili sa programme ti na pokwa biso tozo continuer na musala wana po eza très urgent pe makambo pe mingi o esengi mise il faut to landela yango ndakisa bakaro oyo ekangamaka na Matadi premier camion esi ekomi na Nkamba siko de camion tikali kuna fo tozo ngisa sumituka wana 8 ans nyonso wana to yebiete Satan ye pazo tiaka bakali na ye po ete musala itambola te. Mais ndeko la papa mokonzi abule si alapa kindai na miso ya l'État et que coûte fait salama yango nde totali ko welela musala o papa Mbenza bimite nga yoyo bomoninga na pesi programme o nazana yango pe na katenda kwa Nzambe message onazo pesa na bandimi ya Nkamba bolandi programme oyo l'État pesi biso mabanga malgré o tozana ngo wana eza mokeme to continuer œuvre wana ya kobimisa mabanga oyo tozo kobimisaka na Kumba pe na chantier ya Camp Kipako o makambo etali sable to koyokana na ba musicien bango nde ba yibi place kozwila ka sable wana pour être musala nyonso wana ekende liboso poko lala kolamuka tozali kokende be bayeko ajouter pe likambo moko toko combiner makambo nyonso po place fete ezali kolia pe komela ekozanga kate soki ezali mabaku ekoyaka da 2 mois ototikali na yango toza ko bunda na makambo nyonso wana
yango bokomona peut-être absence ya Papa Mbenza na ndako Nzambe likambo nde yango wana mpona bandimi ya nkamba na bakisi lisusu nalandi matei nyonso ndenge batei biso na ndako Nzambe. Tata Selo ndenge atei biso atie commentaire na ye banzembo mibale oyo ajeteki pe jejiki nga pe na tie susu liboko kaka na banzembo wana pe na bakisi boye lokola toza na etumba munene nzembo na bakisi yango oyo mondimi yebaka ete kotunama ezali boyebi yango na kosenga kutu pa ya papa inspecteur tango kokoma place ya message nanga senga kaka nzembo wana pa ya papa dirigeant nyonso azali po bandimi nyonso bayibi nzembo yango boyembelanga nzembo wana. Voilà moi message nazalaki na yango mpona mokolo ya lelo le 24 janvier l'an 2021 nkamba alobi nini Papa Mbenza alobi nini bolandi ngai omoni ngai naza na liboso ya résidence awa na Mbanza de message mobimba nde yango wana po ba spéculation ekomi ebele boye nkamba misala ezotambola na normal. Objectif le 6 avril l'an 2021 inauguration ya musée et salam. Voilà na soki si boyo kombo tata mwana pe mulimo santo. Amen.